je vais vous montrer mon bureau individuel. Et pour cela, il faut que je redescende au deuxième. J'attends l'ascenseur. Alors, nous allons à mon bureau individuel. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors, je travaille dans une école d'ingénieurs. L'université a 7 écoles. Moi, je travaille dans l'école d'ingénieurs. Je suis dans le département de recherche. Voici mon nom, exactement tel que je l'ai écrit. Alors, je mets ça pour que les étudiants ne voient pas à l'intérieur de mon bureau. Voici mon bureau personnel. Voici mes plantes. Je m'occupe des étudiants en doctorat. Et ces 3 étudiants ont abandonné leurs études. Je ne savais pas où laisser leurs choses. J'avais besoin de la place pour insérer les nouveaux étudiants. Alors, j'ai laissé tout ça là, ici. Lorsqu'ils vont venir chercher leurs trucs, j'aurai mon bureau. Et voilà, plus propre et puis bon, plus arrangé, quoi. Alors, comment suis-je arrivée à travailler ici? J'ai d'abord étudié ici. J'ai eu mon diplôme de droit ici en 2015. C'est cette université même qui m'a fait appel de venir travailler pour elle. Pourquoi? Parce que j'ai excellé dans mes études pendant que j'étudiais chez eux. Et ici, il n'y a pas promotion canapé. Il n'y a pas, c'est mon oncle qui gère la société, c'est l'ami de mon ami. Non. C'est le mérite et le mérite uniquement qui m'a amené ici. Alors, pour l'année toché extrait wana pour na relaxa bande konabiso que vraiment tout ce monde na ba réseaux sociaux comme vraiment bande konabiso ba comme ko finga na bango to moni sendi le cœur oya Koffi Olomide na maneke oyo bazali ko finga na vraiment ezo sala makamoko ya pasi et soni vraiment. Alors, tous ceux qui comprennent les basseurs, na biso pour na nini bazo zwa tan na bango bazo bebisa tan na bango ya ko finga na kati ya ba réseaux sociaux. Biso ba mayo dino de Bundesliga pour to ya rocha ordre, to ko suki sa pona ke bato belé basali ba polémique na bango. Alors, ko finga na ko loba n'importe quoi. Alors vraiment eso sunga société congolaise té. So bon moni ba pays mususu vraiment bazo raisonner que non na créer misala na sala la place boy parce ba pays mususu bazo kanisa vraiment à venir comment bana na bango ba kozala comment ba koko na bango ba kozala vraiment communauté congolaise ba communauté na biso vraiment mususu bazo kanisa wana te congolais surtout congolaise bazo kanisa makamwana te bango kaka kofinga na bazana bango na temps ebele bazo so temps o bato bazo luka kina zala temps na temps wana ya kosala akende ko créer ba soki ba entreprise ko créer ko luka ola na extrait ya mama na biso o yazo sala vraiment misala na ye na kati ya bamboka biso nyos tozo landa likolo na ye. Alors suivez, on va revenir dans la bandila. On n'a pas le choix, il faut coller sa population. Sous le vent des changements, tout doit changer. Nous avons besoin de dirigeants politiques qui sont proches du peuple, qui souffrent avec le peuple. Mandature Oyo, nous sommes Baliakana peuple, Balelakana peuple. Il y a gauche ou droite. Il y a droite. Oh, président! Négociation. RDC, content kakate. Maman na biso oya uti ko azo créer ba makambo na ye. Maman zo uta poto azo kita pona ko sala misala na ye. Vraiment est-ce que maman na azanye loko azana nyos et maman azo mi kitisa azo kende ko sala bilanga. Alors milanga wana ezaki pona ko nourrir population. Ozomona o nde ba mayo chino de Bundesliga ba lingi nde yango wana.
Maman la biso bazo se sacrifier bazo quitter l'Afrique pour na kokende koluka. Yozo quand ça pena que ozana. Est-ce que tu as les épaules ya quoi assumer tout ce que tu racontes sur les nets? Oh quoi assumer? Oh quoi assumer ba répercussion à tout ce que tu racontes? Non mais tu peux dire dengo zoti karolo bate wana. Moi la masina, akola la masina, moi na kisenso, fi wana ya salite wana, fi wana a botakate wana, fi wana ya stérile. Je te l'accorde. Ça je te l'accorde. Mais quand tu dis qu'il fallait la langa, on a répété bamona. Pour ton information, il fallait la langa. Il fallait la langa. Puis erotika la kusala yangote, erotika la kusala mate. Keba na yo mwasio, keba na yo. Ozana na faire nangate. Tu me connais pas na ebiote. Omoni muto na ye muto a otindaka yo, a opesa yo bambongo. Aotindaka yo osala ozosala ya ofinga nga po ya o ridiculiser nga. Faites attention à vous. Faites attention. Moi si zana ma kasi zana ba epoli ya remema tout ce que tu es en train de sortir. Ben santé tout ozobimisa sur nga. Zana ma kasi. Moi le la respect zal souste pour personne, vous n'avez plus aucun respect pour personne. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Moi je suis devenu ton ombre. Na ko mapena elilingi na yo manike. On a poursuivre yo toute ma vie. On a poursuivre yo. Yebaka yango. Si tu es une femme, tu as tout ce que j'ai, moi. Comme femme, sors. Comme femme, sors. Arrête de te cacher, sors. Vraiment, au vendel la bino polémique, allez bo sambe la bolu ke longi na nzambe o dit que non un jour vie otoza eza mukuse. Un jour na koko kufa. Un jour, on a kokende na ngai ba koko na ba otikala na eloko boye et bino bovandeli vraiment kaka ba fanatique ya bato moko kutu ba yebi bino te bato moko kutu bazana ba on a inter bozana na profit na ba monte ko kozwa pe eloko sima na ba monte ezaka kaka ba vie ba mona kinga et content de personnes ça c'est rien mes frères mes sœurs vous me finga na bino pamba et puis ko sala makambo ko ina na tous ces autres na kati ya société. C'est pas bien. Il faut vraiment vocaler ça. Tu veux que c'est les cœurs, qui est vraiment côté moko régulier. Mais ça c'est rien. Pourquoi ça n'a pas eu dans boka ou t'as sur wapi ou mais c'est rien. Ça c'est quoi? Il faut que tu aies la future. Il faut que ça qu'est-ce que je vais faire dans l'avenir. Il faut que tu aies la nez dans progresser. C'est ni les cœurs. À soi qui mon mobile à battre. Mais mobile on a payé à ça moi la moquette. Kofi Olomide aza motu moko ya kala surtout za bana nickel Kofi Olomide bana bisika kala aza na famille na ye soki ke azwaki soki akomi na sendi le guerre komi na mwasi na ye mais ezali ye nde mutu akodeside eza bino te bokodeside ye eza ke ye azokende kozwa parce que sendi aza mwasi soki mobali adrage mwasi akolingi soki alingi akolingi mais na tant ke ye ayebi ke aza responsable azali déjà na mwasi na ye mais eloko nini epusaki soki akende kolingaka sendi parce que peut-être qu'on a un bien alors à quelque chose ou bien que azane sous na posa ya moi si na yewanate ou bien il y a quelque chose qui s'est passé ça c'est leur problème ils ont montré que batuba kota makambo ko finga na bino ko so finga na vraiment et ça na tina te wande hein parce que na so vraiment tandis que c'est na moni c'est le cœur za quand même film ka lobara na été o musulmane ke na moni ke ye alobaka mingi azo mona déjà ye alobaka na Mina, allez ba polémique on a maloba on a besoin bimisa on a besoin de la propagande que non vraiment na qui ne vous postuler peut-être na comme député peut-être na ça la place boy peut-être ça comme député peut-être peut parvenir à quand même il y a 5 sabatu bas comme ensemble bas ça les logos qui a bien au ko sur ma pays mbo ezana nkita ebele Congo ezana beaucoup de richesses. Alors, bazoluka batuba ya makasi ou bien okende bino na kena na kusunga mboka na kende armée na kende aussi ça une énergie wana peut-être na misala mais quand même il y a trop à faire au Congo eza mboka mo eza neti ezali vierge je peux dire na virginité au ya Congo alors il faut en profiter tant aux na vie alors botika ko ba polémique ezanga makolona na maboko ko finga na ko sala ba makambo ba polémique mo ezanga tina vraiment
eza na ntina te po tomoni bamama na biso nyonso batelemeli makambo yango bamosusu baza pour oyo bamosusu baza pour wana. Alors mais vraiment soki neti Sandy Leker abima na Fally, mais c'est leur vie parce que Sandy aza te ke kaka auti likolo bango okoyeba kofi non, ezali que abotama pe aza na basentiment absali vie na ye, aza na copain na ye, copine bon enfin azali na copain na ye, soki azalaki neti Fally azalaki copain na ye. Mais où est le problème? Et ça tant on attend kofi azolinga mwasi ayebi te kazalaki na banani na ye ba copain na ye ba série wana azokola azali na ba copain peut-être bana classe na bango bazokola ensemble bakosamise. Attends que tant mon rôle ou bandi qu'on réfléchir non il faut na sala vie tant watikaki. Alors ça ne dérange pas. Ils ont dit que non beaucoup ma kofinga moi na batu na moni tout Sandy Leker aza vraiment très calme, elle ne parle pas trop. Alors elle recommande que Marie commence makambo okende ko samba o bafunda oyo o boy makambo comme spirituellement. Alors c'est pas bien mes frères. Mais ça va ba courage au bozanango, l'énergie au bozanango pour luka bosala misala. Surtout moni ba mama biso ba angélique bazo uta ba London bazo uta ba France bazo kita po ba kende ko sala bilanga bazo kende ko sala misala ke ekoka ko nourrir population. Et bino bat bovandi wana fait beaucoup luka ta ba contact wana mama basala ka bilanga ndenge tandis que bino bovandi na mboka mo bozo e bana bino ko bandela wa basala bilanga ndenge nini balona ka bakoni basala bakoni ndenge nini. Mais c'est ça les choses que vous allez préparer pour na kiboko ka kosala pour l'énergie au bino bozana. Le cause on a binoté tant kaka au banda ko finga ka batu vraiment. Mais vraiment moi je vois ça c'est très bizarre communauté o. Et bozo yo kata ata batu bazo beta sete yango bazo pasteur Charles Bameko azo beta sete ke ba mama otika biloko wana botika eza bien te oya ko kufa no kaka na ko finga kufina énergie na yo énergie no esili nango ti oye ko kufa ka pona ko finga et puis okufina lisumu okena yo lifelo. Alors ça c'est drôle ça. Surtout tous luka énergie on a que bon énergie on est à la vraiment que non on a futur to aider ba génération. Dans la rambo réseau qui est na kobonga. Réseau qui est na wame kobonga. On zamba sa ti lo boko na mboka na. Mais siko batu ko lingana ezate. Muyibi epai, ko tonga epai, ko swana epai. Et biloko na faut tika yango. Tant que bon yebi ki nzamba linga bénir bino. Il faut tika ba polémique ezanga tina. Faut tika biloko ko finga wana ezala rasoste. On a biloko kala. Siko otala o batu bazo finga na bo ba vie, au moins ba 1000, ba combien ba 2000, 3000, 4000 ba 10 000. Alors bon, qu'est-ce que vous allez apprendre? Qu'est-ce que vous allez apprendre par là? Oyo ko finga ko sala boy oyo ko soso à tourner en ndenge na mais ça c'est pas normal ça. Il faut que luka vraiment ko sala ba tout le monde baza na vision na uto la semaine extrait ya vidéo moi si wana zo luka na bandai ko tanga awa après na kiasili si akei ba benye kaka wana place bandai ko sala abandi ko sala kuna. To lingi to mona ke ah non ba maman Angélique ndai bazo uta ba Londres bazo kende bakini ba mama Daniel Mbwese bazo kita bakini pona kaza na vision moko boye. Alinga sale loko mo ba mayo de Bundesliga baza na vision ya ko kita ko sala déjà ndenge kaka ba mama Angel bazo sala. Alors ils ont sala kitoko que non vraiment so tala ba ninga bazo investir bazo sala parce que comme vision comme que ah ngande na bo sala pona koma bon tantina sunganga ya ndenge ni pesanga na no explication ndenge ni bandaki. Biloko eza ya kosala yango wana lobi ke ah na sombi na ngai parcelle na ngai na sombi na ngai ndako na ngai na mbongo oyo uti na poche na yo ya mosala. Et bien bozo na bino be énergie na bino vraiment mama kaka pona kofinga pona kosala ba polémique ezanga tina ezala raté. Ko sala penet ba mboka mosusu aza na vision ya mosala azo créer azo sala ba recherche. Alors ezana tina te kolanda ba biloko wana vraiment ezana tina te. Tous les réseaux sociaux mikolo batwazo kanza mboka ke mboka babitumba ezakuna soki na est bon anani bana batu ba se sacrifier ba ke ba monisala soda pona ke ba ko bengana ninguna ba kende richesse eza ebele kuna ezoluka bato misala ezoluka ke mboka ne koma kimia. Alors batu ba développer mboka basala bazana vision mosusu bino bozana na vision ya bofinga ya kozonga ko mata okinga alors to kende na Sandy Leker. Ouais, Sandy, dans mon équipe, ça fait vraiment, tu es vraiment très calme. Alors, si tu vois les polémiques comme ça, pour répondre à blog wana te faut politika kolanda bilan batwana ndenge bazo ko salate so moni ke non bazo manquer yo vanda calme
tika bango baloba ti ba kolembaka bango moko ozomona c'est bien maman quand tu regardes que tu ne parles pas sois calme babi que non soko yi obotolaki mobali ya bato mais mobali ye moko ya kolinga yo ou bien yo kokenda yo obotoli mobali ya bato ezalaka te ye pe mobali yango aza mwana mokete oyo ke balobelaka no mobali abotolaki aye kobotola soki enfin mwasi aye kobotola mobali ya bato mais mobali yango toloba oyo babotolaka baza bana mike obi baza baresponsable te mais ezalaka te yo mobali yo ovandi kaka boye baya kaka mwasi aya kobotola yo oza tata mokolo oza na bana bakoko baya kobotola na sens ni so mwana bato akota na baproblème ya polémique moko ezanga ntina eza ke il faut vraiment kosisa basituation wana eza teke kobendana kotia mwana bato na baproblème ezanga ntina alors bamama botika babiloko wana s'il vous plaît boluka ke bocreye eloko moko bopesa bana mboka misala bopesa talaka bozoloba oyo bakuluna oyo bashege oyo boye na boye mais eza bino moko ozocreye yango mpasi na polémique na bino wana ezokotisa bamosusu kanda après komi baranking bakomi kobunda bango na bango alors vous là vous sortez bien vous en bino bien mais maintenant bana bato bakomi kobomana kuna mpona ke bapolémique ezanga ntina oyo boye musicien boye banda tovanda na mboka wana bamusicien po misala boni bapesa bashege oyo bango baloba bashege bapesa motu moko misala te misala miziki ezali mosala moko ke osali apres otiki mais il faut kozala créatif ntango osilisi oyebi ke non nakosala susu te napesa génération boye misala bomoni eza nde bongo bon merci ezalaki ya bino mayo chino de Bundesliga toyaki kaka kobeta sete mpona bamama na biso bapolémike oyo ezokotela bato na mitema na mitune oyo bazozangi contrôle bakomi kofingana alors eza kitoko te bon on est ensemble ezalaki ya bino mayo chino de Bundesliga s'il vous plaît botika polémique alors bolanda extrait ya dame oyo ndenge apesi explication oza kitoko lobi au baby alors bozala pe. Comment ça va? Vous allez bien? Vous voyez cette image magnifique d'un côté et désolante de l'autre? Eh bien, je vais vous raconter cette histoire. C'est Miss Népal, l'ex-Miss Népal. Une magnifique fille qui s'appelait Nisha. Magnifique. Quand elle a eu son couronnement au Népal, tout le monde était à ses pieds. L'Inde et tout, toutes les plus grandes entreprises se battaient pour qu'elle soit leur égérie. Toutes les plus grandes marques se battaient pour qu'elle soulève ne serait-ce qu'un peu leurs produits. Parce que dès qu'elle faisait ça, toute la jeunesse était autour d'elle. Les plus grands acteurs, les plus grands politiciens, tout le monde voulait être à côté d'elle. Elle était magnifique. Elle avait un groupe de managers. Elle avait des groupes. Elle avait des millions d'abonnés. Quand elle est arrivée à ce niveau-là, elle s'est dit, je vais me déplacer pour parfaire un peu mon marketing, ma communication et devenir encore plus something. Elle avait tous les contrats au monde. Et les gens avaient dit que son étoile était tellement bien alignée. Vraiment, elle sauvait sa famille. Avec cette nouvelle, cette nouvelle fonction, qui s'attachait à sa beauté, elle avait commencé à sortir sa famille de la galère. Et ça, c'était son rêve d'enfance. Emmener sa famille à un autre level. En allant vers cet autre pays pour améliorer ses capacités, elle a fait un accident. Un accident qui l'a laissé presque blues. Mais ce qui a été choquant, c'est que lors de cet accident, elle a perdu tout. Sa santé était tellement grave que les factures ne faisaient que tomber et la famille était pauvre, n'oubliez pas. Dès que les factures ont commencé à tomber, les managers ont commencé à fuir. Les fans ont fui. Plus personne ne voulait s'afficher. Ce qui se passait, c'était que ses amis venaient la voir de loin juste pour pouvoir la prendre en photo, pour partager sur les réseaux sociaux afin d'avoir des likes, afin d'avoir des vues. Tellement que c'est horrible, c'est ça. Et donc, arrivé un moment, il y a un monsieur qui avait... Un entrepreneur qui avait entendu parler de ce qu'elle faisait quand elle était en santé et qui était venu pour essayer de travailler avec elle. Sa manager l'avait méprisée parce que son business était trop petit. On a dit non, toi tu vas aller où tu veux. Voilà, tu veux trop profiter, on l'a jeté. Et c'est celui-là, quand tout le monde a fui, que les factures étaient astronomiques, etc. C'est le seul qui est venu, qui a tendu la main, mais c'était déjà trop tard. Parce que l'hôpital a dû la faire sortir. Les cas étaient désespérés. On l'a renvoyé à la maison pour mourir. Malgré ça, ce monsieur est venu. C'est lui qui a payé toutes les dettes de l'hôpital. C'est lui qui a payé les études de ses frères et sœurs jusqu'à l'université. C'est lui qui a payé même les obsèques. Et les gens étaient là maintenant en train de se dire, mais c'est quand même scandaleux. C'est le seul avec qui on a refusé qu'elle travaille, qui a aidé. Tous ses likes, tous ses abonnés ont disparu. Tous ses amis ont disparu. Toute la gloire là,
Tous ceux qui voulaient s'afficher avec elle, plus personne. J'aimerais que tu tires des leçons. Les millions de likes, tes richesses, ta position là. Les gens qui sont avec toi parce que tu es en haut là ne seront pas là quand tu seras en bas. Quand tu auras les épreuves, je te garantis que tes yeux vont s'ouvrir. Tous ceux qui t'applaudissent, qui te disent viva, viva, ce sont les mêmes qui te diront ah bah. Ne t'appuie pas sur ça. Les likes, la vie, les quoi. Doucement, la vie humilie. Et elle en sait. Le niveau auquel tu es déjà ce niveau, le niveau de rigoler tout le temps, non. Non, moi je n'aime pas des serviteurs de Dieu. Les filles commencent à rigoler n'importe comment. Limite. Il faut qu'il y ait des limites. Faut qu'il y ait des limites. Faut limiter ça. Limite. Allez, si vous j'étais venu comme ça là. Tout... Mais tangu écobisation salemi. Après l'impudicité. Parle encore. C'est tout, je vais montrer à tout le monde. Le plus fort. Ozalaki makasi. Il était fort. Nanangwa kitisiyo. Mais qui l'a baissé? Elle. Zama pambola. Dieu vous bénisse.